Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline kosala video opona ko partager makambo oyo Nzambe atie na partager na message oyo nazwi oyo bapesi ngai pona papa na biso Janifai oyo autaki kotika biso. Bandeko na nga kolo azala na biso Nzambe azala na biso Molimo Santu azala na biso na video oyo azwa contrôle ya video oyo na sali ndeko moko na moko kwa kolanda video oyo esika ozali en tout cas comprendre video oyo Saint-Esprit sala ete o comprendre video oyo eloko nini Nzambe azoloba na yo na kati na video oyo. Nzambe azala na biso azwa contrôle ya nyonso. Bandeko na ngai na kosala video oyo nazasi bomoni na miniature natie papa na biso Jani natie ye natie pe ndeko na biso mwasi mama na biso oyo mama Ani akoyebisa biso makambo oyo Nzambe atalisi ye oyo amoni papa Janifai lolenga akufi makambo nini ake ko découvrir l'air akufaki. Ake ko découvrir makambo nini l'air akufi. Bandeko na nga mutu tokufa ate eloko ekufaka ezaka nzoto molimo na biso ekufaka te. Sko en réalité à l'homme eza esprit na yo yango nde eza yo. Nzoto na biso ezalaka enveloppe ya pamba. Esprit na biso eza nde biso moko batu. Bandeko na ngai avant natila bino message oyo mama na biso Ani amoni pona papa Janifai nga moko na kopesa bino mwa mukie témoignage na ngai mwa mukie pena zwana ba témoignage ya batu mususu ya muke kaka. Bandeko na ngai nde naza boye na sambela na kimbangise te na tikala kosambela pe na kimbangise te. Bandeko na nga to bame banda 2002 le na yaki na bonzambe na banda kolota mutu moko na bandoto na nga na ba vision na nga alata liputa na tikala na nga komona foto ya papa Simoki Mbangu te oyo alata liputa. Bandeko na nga tina koli na Kongo wana na Kinshasa na tikali komona foto wana te ya papa Simoki Mbangu alata liputa. Mais na ina poto na 2002 nde na bandi komona na bandoto na ngai na komi kolota le na komi vraiment kosambela. En tout cas ekomaki le na komi kosambela po avant na banda kosambela na 2001 na komaki kaka na litoi bazoloba na nga funa banda kosambela mungongo banda ekoloba na nga bilo mwa bongo nde na komaki kosambela pe na bandi komona papa mwana alata liputa na monaka ye na monaka ye na makambo ebele. Mais lenga na monaka ye so na moni ye alobi na nga makambo liboso ya kiso na moni ye kaka mona bando telemele na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu mona so telemela ye mais atelemi kaka aleleo banda koyebisa nga makambo banda koyebisa nga après na omona banjo bane yo za Nzambe omona po alimwe na susunki ngabi yo mutu nini nga na monaka alata liputa ayaka kobimla nga zopesa pe ba message kende koyebisa pasteur na bino likambo boye zopesa pe ba message kaka zoyiloba situ pona nga moko kokojenga kosala ka boye te komela masanga te kozongisa boye te na milia batu boye yo kokendaka te babiloko moko ebele mamba famille pe azoyelobaka na ye na nga si una kompranaka te. Bandeko na nga na mukuse banda 2002 na eko comprendre ngo na 2018 mutu o nga na monaka ezaka nde papa Simoki Mbangu oyo alata liputa nga na monaka nzoka nde ezaka papa Simoki Mbangu oyo bakimbangiste na kamwa kipukwa namona papa oyo kimbangiste na ndoto na nga na ba vision na nga vi na nga presque ya bonzambe na monaka ye nakoka koyebisa batu te mpona mona yango bizarre
nga moko na mona ngona obiza bona oyebisa mutu comprendre ni mutu mona monaka ya ole azalata mundele azaka mutu mwindu po biso balakisa biso nzambe aza mundele satan nde mutu aza mutu mwindu nde balakisa biso nde tokoli toyebaka bongo so baolakisa biso satan baotia ye mutu mwindu so baolakisa biso nzambe to baange baotia ye mundele siko oli mutu amwa azalata mundele azalaka pe mutu mwindu et puis en plus olala tata pantalon alataka liputa oyo mpenza bangangati nazalaki koloba bongo mais lera opesanga message lera kosolola nanga mbabonga mona nzoloba ne yo oza nzambe pu akei alapres na osusu mokanga bi pourquoi nazoloba ye aza nzambe pourquoi nazobenga mutu o nzambe mais na 2018 lena kozwa ma révélation que tozonga Congo biso ba Congolais Congo ekobonga tozonga Congo boye Congo ekozonga royaume mambo ebele nazwaki wana lena betel bato balobi ezaka prophétie ya prophète Kimbangu wa bakimbangiso betaka na YouTube okomona ye na ba prophétie ne lena beti na YouTube nde na mona ki menacé rendre pe compte te ke muto na mona ayeyo après lena monie na vision na nganga bia yonde mutu na benga nzambe yo zaka nde tata Simon Kimbangu lelo na comprendre yo posi na tali yo na internet na moni yo déjà na internet ke yo oza papa Simon Kimbangu ya bakimbangiste na yebisaki ebongo a partir wana so na moni na oloba ke papa Simon Kimbangu nazo moni papa Simon Kimbangu na yoki pe bato balobi azaki prophète munene na Congo boye na mepe kolanda histoire ne na yoki ke azalaki prophète bande konanga wana 2018 toyeko koma na 2021 na monaka na vision nanga na ndoto nanga pardon na lota ndoto bakanginga na prison moko boye ala presikoyo nde bakanginga na ba prison spirituelle bakanga abiso mais na bande ko mona même façon bakanginga na prison spirituelle wana na bandoto nanga na lota pona za mutako lota na lotaka so bakangi nga na ba prison po avant ba boma biso ba mema biso non na ba prison oza bozo vivre no za bien na mukili nzoka na molimo no za kana prison so ba bomi okuna nde pe ba roboma yo so bakangi nga bakena na ba prison nazo yebake naza na prison mais mutaka ko bimisanga ezaka papa wana na banda mona ya liputa aroza na ita musu libanda boya telemi loboko na eka pambe koche ezwinga ebimisinga na prison ezaki clôture munene siko na ndo kama papa aliputa fuma za puissance aza puissant mabi yo za nzambe tandenge obimiselinga ezaki bongo bande ko na ngai na 2000 ndesiko na 2021 nde mukolo na zolota bakainga na prison ngabi prison bakainga toro eza pasi pona bima papa Simon Kimbangu mutabimisanga wana sina yiko yebakeza papa Simon Kimbangu aza wapi papa Simon Kimbangu bimisanga plaso minde peli na prisona bademo bakwei babandi kolela babi atangi kombo wana awe kombo wana atolinga yango te atangi kombo wana bande konangi lekela kingai bademo babanga ape kombo Kimbangu biso tokaki babanga aka kombo Yesu kombo Kimbangu ndeni bademo bakomo banga bakwei babi atangi kombo wana tolinga kata atangi nga nuku na tangi kombo Yesu te bango bakoimba moko na bikolo Yesu nganga tremblement de terre esami tata badinda bango nyonso le badinda mabuluka place onga na zaki protéger nde na moni torche mona euti likolo etorche nga ebinanga delini bima na saleli onzela obima na moni mbala moko nzela moko esalami liboso na nga nde mbala moko na telemi na ndi kobima mbamole na obima na émotion wana nazokamwa nga na bi antuka nzamba za malamu wana toshe ne ezotoshe nga kaka nazobima na obima ngabi nzoka nde bademo babanga pe komba Kimbangu wana na olobaka nga mongabi le na beli Saint-Esprit sunganga minde peli le na bi papa Simon Kimbangu sunganga na mo bademo bakwei bademo babanga pe komba papa Simon Kimbangu ekamisinga bongo le na beli ye mei Yesu Masia bole na beli ye mei ba tremblement de terre esami bademo nyonso badindi
leka na lobi bonde ka na loba ile na omuni nzambe na biso bandeko mutako sote etension ya likambo yo zoloba nzamba yebi yango etension nini o nga na lobela kile na beli yemei bandeko nanga nzamba comprendre tension na ngai lena beli Saint-Esprit sunganga minde pelaki lena bi papa kimbangu sunganga bademo bakoyi na kamwe kendeni bakokoya pe na komba kimbangu biso toyebika bakoya kana kombo na Yesu ndini na komba kimbangu bakoyi bandeko nanga na moni nzamba gangelinga mungongo etoshaki nga oyo lobaki na nga delini bima na saleli onzela egangelinga ngongo ezouta likolo bandi kogangela nga bi kata makambo na o ozoloba kata na bandi nazo ko interdit yo kobanda lelo komparaka Yesu Masiya na kimbangu te komparaka Yesu Masiya na kimbangu te po bango mibale bazaka mutu moko alobi na nga bi wana mungongo egangelinga ngonga nzamba gangelinga bi na nga kobanda lelo kata makambo zoloba wana kobanda lelo mpona baki makambo nini alobaki nalobi bongo le na beli yemei Yesu Masiya na lobi yemei donge loba nzamba atali tension na nga yango bandeko na nga nzamba yebaka tension mutu biso kutu bato ya mokili moko na mayele mokio nzamba ataka kati na biso so mutu aloba likambo tali ye okomprendre mbamo tension nga lobela makambo azoloba aza na tension boye aza na tension boye ozomona sikoyo nzambe na biso aza akompranaka makasi akompranaki ke eloko nga nazoloba kimbangu kutu prophète oyo nga na beli na kamwi kutu kendeni bakokwea na komba kimbangu ndeni bakwei na komba kimbangu bakufi misu na comprendre kute mele na beli yemei Yesu Masiya nzamba amoni ke na kitisi kimbangu na matisi Yesu nda gangelinga abi kokomparaka bango te Adeline kokomparaka bango te so olingo loba Yesu Masiya loba Yesu so olingo loba pe kimbangu loba kimbangu me kozala te olobaki kimbangu aleki Yesu koloba pe teke Yesu aleki kimbangu po bango mibale bazaka mutu moko ndenge modele nzamba agangelaki bango mibale bazaka mutu moko pana susu mki na lamuki pe mbamona pongi pema moko kimbangu na Yesu baza mutu moko bandeko etroublaka nga kimbangu na Yesu baza mutu moko na ndenge nini nzambe na nga mutu oyo akozala moko na Yesu Masiya eza Molimo Santu na nzambe tata bango bakozala moko na Yesu pona nini nzambe aloba na nga kimbangu na Yesu baza mutu moko bandeko na nga na fandi nga bia yango na yoki nga vraiment en tout cas tina okola na yoka na nga teke bakimbangise babenga kimbangu nzambe na ebite so na yoka na beta karate na ebite le bakimbangise bandeko lo baso nga na zalaka wapi na ebite na yoka ka vraiment te ke babenga kimbangu nzambe na eko yoka ngo kaka après na si ba 2019 boy le na komisko ko s'intéresser na makamba kimbangu ba 2018 wana na komisko ko luka kotala ko luka ote ko ibaza nani kotala ka makamba prophétie ni na loba po ni professeur ya pesa ekokana na o ngai na jui ozomona esika siko na banda oluka na omwa pe bamsu ba obenge Molimo Santu bamsu ba obenge bongo bon na banda oyoka na nga kaka ngabi bon selon bango mais nzambe na bolingo na ye na kritika na nga te na ndimaka pete na boyaka pete na mona ekaka ke nebi na nga te wana pe ana to yoki makambo boye te nde na yiko yoka ke bakimbangise babengaka ye Molimo Santu babengaka ye Molimo Santu bon babengaka ye Molimo Santu mais na kota pe mabondeli te na tuna nzambe soki aza Molimo Santu to aza nani na kota pe mabondeli te mais nazalaki pe pour te contre pe te antokonde ye mutu moko na bandeka kokamwa poni ba obenge Molimo Santu na yebaki te leka na moni bonga bien bakimbangise ba na raison
banda na réseau balobaka za Molimo Santu bande konana ke na musika te po ba misu boya okata video o avant boyoka makambo papa na biso Jani amoni. Peuple congolais omoni Congo wana. Congo eza mutema ya Afrique kate. Toloba Congo eza mutema Afrique te. Eza mutema ya monde entier mukili mobimba. Président Sarkozy lobango Congo wana mukili mobimba eza na posa Congo po vivre. Congo na biso eza terre promise. O nzamba lobaki terre o ekokule le lait et le miel ya mwana Congo. Congo na biso eza jardin d'Eden. Adam na Eve bazalaki mutu mwindu na fongolango na mukuse. Adam na Eve bazalaki mutu mwindu basalama na Congo kuna. Basalama na Congo. Congo na biso ezaki royaume Congo. Afrique presque la majorité ya Afrique wana ezaki Congo. Ezaki Congo. Ozwi ba Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Gabon. Oketi na ba Zimbabwe wana ezaki ba Congo na ba ezaki nyonso Congo. Ozomona? Sikoyo mbanza Congo o eza na Angola wana, mbanza Congo yango nde ezalaki ville ye santu, ville sainte. O makambu mingi o toyokaka na Bible eleka na mbanza Congo. Nake na bino na mukuse. Yesu Masiya azalaki mutu mwindu lokola yo na ngai. Abotamaka na Angola na mbanza Congo. Leo wana Congo wana Angola na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville na Congo Gabon eza nyonso mboka moko. Nde Yesu abotamaka una. Esalamaka na mbanza Congo babakaka ene kulusu na mbanza Congo o eza na Angola na mbanza Congo wana. Premier temple oyo ya Bible, premier temple ezalaki na mbanza Congo. Deuxième temple na mbanza Congo. Troisième temple yangwana nde ezokutongama na kamba. Nazo pesa bino résumé. Mutu akosa oti omoni ba pasi otozomona na Congo. Nzamba tiki biso poto bosa na nzamba bakoko na biso. Nzamba bakoko na biso ye wana nde nzambe ya solo o asala likolo na se. Bible yobi na biso bazo komi benga baza ba juif me baza ba juif te, ba vrai juif bazali. Ba vrai juif wana eza biso. Eza biso ba congolais ndeko na ngai. Yango moni tozo nyokwama, ba message ebele ezobima. Bazolo bake avant Congo ebonga, il faut to reconnaître Kimbangu. Avant Congo ebonga, il faut to reconnaître Kimbangu. Yango bomoni président na biso Fachi Beton asali monument ya Kimbangu na palais du peuple. Asali journée ya le 6 avril a programmé yango. Pour le 6 avril les jours tata Simon Kimbangu abandé musala na ye. A programmé yango jour férié. To bandi de ako reconnaître Kimbangu mais ba prophète ebele bazoya bazoloba to reconnaître Kimbangu lokola prophète bande konanga non. To reconnaître Kimbangu déjà mindele ba déclara que aza prophète ba mindele. Ba déclara que aza prophète. To yebi yango bato ebele na Congo ba yebi malgré biso to yebaka te po to yebaka te na ebite po na nini nga na yebaka te. Mamba Kimbangu na tiango kate me ba o ba yebaki mamba Kimbangu ba yebaki ke Kimbangu azaki prophète munene. Donc to reconnaître le ko la prophète te mais to reconnaître le ko Nzambe Molimo Mosantu. To reconnaître le ko la Nzambe Molimo Mosantu bande konanga. Mama na biso Feza azalaka évangéliste en église de réveil. Akufaka akotaka koma awumelaka ba mwa ebele na koma. Akenda lera akufi. Akenda omona tata Simon Kimbangu mutazongisaka ye. Lera zongi na bomoi nda bandi koloba Kimbangu aza Nzambe Molimo Santu bande koto landa etondima ye. Mama biso Feza na zonga kobanda 2006 wana akufaka kozonga 2006 ba 2012 wana bandi kobela bandi koloba Kimbangu Molimo Santu boyeboy. Nga na ekomona ba video na ye je crois na ba 2000
na tali on a ba 2021 pe na moni wana ayaki kokufa abelelaki poso ozoloba makambo kimbangu na YouTube eza na bitumba moko makasi yaka na ona YouTube ganga na Jésus ola no pongi na kimia ola muki bela na Jésus nazo ibisa nonga na vivre makambo yaka na YouTube bela no Jésus ola la pola muki na kimia meso bandolo baka nzamba bakoko na biso nzamba mpuntulendo kimbangu yeba yango esiko luki bitumba na YouTube mais malheureusement pona bango papa kimbangu aza na nguya makasi mama na biso feza lobango na video ne mona landa biso ba congolais to yeba ka nzambe le to kufaka to esiko na mamba papa Jani biso ba congolais to yeba ka nzambe le biso to kufaka omoni ngai banda 2021 na comprendre ke kimbangu a molimo santo le nzamba ebisinga makambu pona papa Jani na benga kai na sela ki on video apona répéter on te na abenga nga pardon to solo la na ye esika ngamoko na comprendre ke azana elembo ya kimbangu ozomona azana elembo ya kimbangu bato ebele balobi na nga babi mama Deli bateki ba commentaire est-ce que les nzamba pesa ki yo message pona papa Jani osala ki panini nganzamba pesi nga message pona muntu papa Jani na pesi message na yebisi baluka ko boma po ozana étoile makasi banda bumona nzamba bia a protéger mais si quoi azana posa yo moko banda ko bondela makasi po a protéger yo azo senga prière na yo oza ko bondela makasi longwa na vie ya distraction vie ya loyenge o banda ko bondela makasi po soko bandi ko bondela na yebisa okomona makambo nzamba kotalisa yo moko o comprendre makambo ebe na vie na o comprendre soki oza nani bande konanga na yebite bato mzubo binanga fa na landele na olanda eloko mona muke na fimbu non nga mama Deli na olanda mutu te na landa mutu yaka na nzambe bosana kande na oloba bo azo yoka atie na misala na ye nzamba amimonisa mipa na ye bande konanga Yesu Masiya azalaki mutu mwindu mutakosa bino te Yesu Masiya azalaki mutu mwindu lelo tomo aputi na komo lobango ayebi nzambe solo mindele bele ba lobango bayebi nzamba solo kazaki na mbanza kon yango bazokendaka na kamba kuna loba na bino mingi te eloka na ngena loba na bino bandeko na nga oyo boyaka na ba message to reconnaître kimbangu lokola prophète wana kusi ba reconnaître ebotika na bino botika na bino ngaku mama Deni ko mopianga kanda muta ya pesi message boto reconnaître lokola prophète to boya ete Kongo eboya ete eloko eza to reconnaître lokola nzambe kozela tende konanga ozo ka message kozela te okufa bongole okufa ba oyebisa oke oyoka kiango to yoka ete papa Jani yo wana na ebite so ayoka ete peut-être nzambe apesa nga message na pesa lera ngai ko yokango pona ebisa ke pe na bi ozana bitumba makasi nzamba ebisinga à cause ya étoile ozana tamsu nzamba linga na yebisa elenga na oyebisa azape na poto aza poema megate anga bando tala siko nga mingi na ba video na nga linga bando tala mama Deli na nga pesa ba message nini lera nga banda koyoka nda linga comprendre aloba kimbangu na yebite ozomona soki nzambe nga so mutapinzamba pesa nga message pona muntu na ko sere muntu wana te ya sala bozongisa bote so nzamba nga sere muntu aza kaka pesa nga message olelo pona ye na benge na yebisi lobisu sa pesa nga message pona ye na yebisi lobisu me bandanga na soka message wana nzamba atikala suko yebisanga eloko moko te pona ye atikala suko yebisanga eloko moko te pona papa Jani fai era kufi pe na pesi message o na pesaki après na bondeli nzambe est-ce que okotalisa quelque chose pona ye
na mona na ngai te nzambe bakomandaka ye te bandeko na nga na mona na ngai te ti lelo nde na ye kozwa message pa mama na biso Ani nde atindeli nga yango bandeko pepe congolais message oyo nga napesi bino ndenge elobake boyeba boluka koyeba papa Kimbangu aza nani nga nazoyebisa bino aza nzambe molimo santu makambo ya Kongo esimbami na maboko na ye ye mutu akokata makambo ya Kongo epi bandeko bofingaka botika na bino kofinga mpo molimo santu bafingaka ye te lenga na oloba boye naza rampi na molimo santu aza kati na nde olobi ke mama oyo zoba tala azoloba penda Kimbangu nzambe boyeboye ofingi ngai te okutana na ye moko okutana na ye moko bofinga na bino te soko kondima na ote problème te mama na biso Ani nazotiela bino ye na uti kosola na ye nasoli na mama Ani ayebisi ngai ke yele alandi ba message nga napesa po abi aza muntu oyo nzambe pa talisaka ye makambo ebele atalisaka ye amona nga pe na ba vision na ye amona nga pe na ba vision na ye amona nga nde napesi ba message ya papa Simon Kimbangu ke aza nzambe molimo santu abi en tout cas abanda kobondela loba nzambe talisanga vraiment so Kimbangu aza nani talisanga mabondelaka abondelaka nde na ndenge nzambe auti otalise oyo na nzela ya ndoto na ye oyo alotaki papa Jani Fai bozomona nazotiela bino yango bongo comme ça tozonga awa to continuer kosolola par rapport ya oyo bamoni mpona Jani Fai bandeko na nga yango wana na confirme mpe bato balobaka mama Feza lobango alobi bakongole bandima ka Kimbangu soka kufi pole bakufa kuna bakenda kokutana na Kimbangu nde akondima ile wana mwa sikoyo azonga pe na mokili ate ka mukende ti mama Feza bapesaka ye ngolu azongi na mokili ye ko réparer o akokai ko réparer et puis alobi na batuke Kimbangu nzambe boyeboye donc nzambe atikelaki ye banda 2006 wana ti aye kokufa na 2021 donc akufi penda azongaki lisusu te mais asali quand même l'air akufaka na 2006 azongi alobeli Kimbangu tina ndenge oyo ozomona do bakongolais tozalaka kaka toyebaka nzambe soki sokufi oyebi nzambe Kimbangu me ngai nzambe asali nga ngolu na miyebeli no nakufi te naza na nga kimbangise te na miyebeli no nakufi te ozomona bakimbangise oyo bayeba ye deja banda bumwana problème na bango ezaka batambwa siko na obanga pe nzambe bayeba kotosa mibeko na nzambe batambwa na obanga nzambe esili biso oyo toza bato ba protestant beglise mususu tozali ezosenga na biso teke ata kutu balobi te ko okende kota na kimbangise te lero ozobonde ozobela molimo santu yeba ke molimo santu ene eza papa Kimbangu esili wana bongo mona bongo mona o biso tozomona omona bolamu ya nzambe na bomoi na yo omona ata bitumbe kotelemela yo yango biso toyembaka ndemba bimangise uta na ndima kolanda matambe na yo yango nde ebandeli ya bitumba nanga libota nanga basekaka nga balobaka ete nasambelaka moto c'est ça kasi ngai nayebi Kimbangu yozali na bom donc c'est ça donc ozomona ke bitumba ekozala me okozala makasi pe molongi po oyebi nzambe ya solo mwe tokota na baverset biblique mingi eza te mpona boyi kozwa bino tembele toke na message oyo mama na biso amoni mpona papa Jani nafani na mboka Espagne oyo nde ezali biso napesi bango te mingi na bandeko na biso nyonso ya Congo partout ezali naye na message moko na uti kozwa mikolo oyo nazwa ya bref
na misala biloko te na mesali biloko te il faut faire professionnel pour faire biloko na boyeke ezalaki ndenge nini nalo mpoto nazwaka bandoto banaka nazwaka bandoto presque sidi mtoto nazwa nakati tamsu 7 esama 3 tamsu makanisi kaka uloti yango so ndenge nini na moni mikro ndoto ndeko na tozalaki na ndako bongo ndako wana sikoyo ezalaki na bambeto koto bambeto tozalaki basi kote kuna bambeto ezalaki bana mibali apres sikoyo tozalaki na baninga mosusu kuna bana mibali kote biso bana basi teme ya discussion na biso ezalaki ya corona papa kibango azalaka nani kaka biso na biso kaka tozalaki wana na kote mibali kote biso basi papa kibango aza prophète papa kibango azalaka boye papa kibango aza boye aza boye aza nani tozo continue kodiscute na sujet yango quoi bandeko nanga mbala moko na mbeto oyo ezalaki ya bana mibali ndeko na biso Jani tozalaki wana oyebi soki ozolota yo mosusu kasi na ndoto ozomona bapoint nyonso na ndo motu azolotaka mpona yango kua ke oloti ndoto me eza esprit mosusu kati na yo soki inconscience soki conscience ezala soki ndenge nini wana ezalaka mosusu bandeko nalobaka soki ndenge ala bien te naomi na Espagne awa mpe toza mingi te toki komaka Espagne nango banoko Jani akati biso baloba nayebi Jani nayeba na kala ntango wana bazalaki na bangandela bana kosekisa biso ça fait longtemps mais ça fait plus longtemps na chaka lisuka te ça fait longtemps soki nini ndenge nini mbala moko Jani akati biso maloba kokata biso maloba andoi boyoka biso nzo boyoka afandi azosinga mutu boye boyoka me chambre ezalaki molili tozomona na bien te me kati na nga mosusu na ndoto wana nazomona ye boyoka ale boye ngai nauti koapprendre yango donc auti koyeba yango koapprendre alobaki na français nauti koapprendre donc auti koyeba yango auti koapprendre que papa Simon Kimbangu yende azali le père de l'Esprit Saint. Biso tozali wana tozalaki bon abi nauti koapprendre yango nayebitanso ozoki ya commentaire nauti koapprendre que papa Simon Kimbangu yende le père de l'Esprit Saint. Abani ko expliquer biso le père de l'Esprit Saint za ndenge ndo ndenge zalaka do papa ye moko nzambe papa asalaka na oyo ye donc aza le père de l'Esprit Saint auti ko apprendre yango abani ko expliquer explication za kimulai mais
côté explication na bombité na pour na la mode plus que elle est partie na bossa na bani ko expliquer mon nini les pères de l'esprit azalaka les pères de l'esprit saint bati kuna na la muka na surtout na pongi na taboy nani la chez téléphone à 3h40 wow 3h40 hein? Naqué na salle de bain donc bisanga banda na fanda kiwana na zuluba bande konanga toyoki mama na biso ani ndenge auti ko expliquer vraiment a expliquer clair ndoto na ye omoni ye moko pona sololi na ye na bengaki na sololi na ye vraiment to sololi ebele a ndoto na ye alotaki ye nano azaki pe komituna est-ce que papa Simoki Mbangu aza nani bato bazolobaki aza nzambe molimo santo ese eza vraiment bongo abande pe kotuna kobondela pe nzambe bon nzambe ndenge arepondaka mutu na ndenge na ye ozomona ndenge toyoki expliquer na ndoto na ye bazaki ndeti na pièce moko bango nyonso bato ebele mupandi oyo ezalaki basi na bambetu na bango mupandi oyo ezalaki mibali na mibali mais babandika kosolola kodisite papa Simoki Mbangu aza molimo santo papa Simoki Mbangu te aza prophète azalaki prophète azali molimo santo mamo Jani ye amoni ke wana ezalaki Jani agangi boyebika ye nde azalaki koloba papa Jani agangi abibo tika nga nauti ko apprendre yango nazoyebi biso ndeko na nga kolinga te o apprendre makambo o papa Simoki Mbangu so eso okufi deja mama na biso ani aza kimbangise te aza protestante atikala kosambela na kimbangise te ozomona me tala makambo amoni papa Jani alobi abibo tika makambo zoloba do botika kolobaki aza prophète botika kolobaki aza prophète alobi papa Simoki Mbangu aza le père de l'esprit saint ozomona donc yangwana bandeko na ngai nga na ye nango kopartage na bino kozela te mokolo kokufa sikoyo leri ye akufi ake koapprendre sikoyo ke papa Simoki Mbangu ye nde aza le père de l'esprit saint ake koapprendre yango kuna aosala sikoyo nini aosenga ke nazonga na mokili esalamelaka bongo nga ke na lie de repo na yebi basengaka bazonga na mokili baya korepare bacomprendre sikoyo pesanga chance nazonga nabongisa nayeba ke yo sikoyo oza nzambe nayeba ke yo papa Simoki Mbangu boyoboyo basengaka me ekoma deja trop tard mpona motu so eza kufi sikoyo oyo azovivre kuna o papa Jani azovivre ezaka ye kuna na papa Simoki Mbangu na kolo Yesu eza kaka bongo do yango na moke ona yetelaki bino yango yo pona makambo to oloba nga mama Delina na ngolu na kufi te na eko comprendre ke papa Simoki Mbangu aza molimo santo nga mama Delina na ngolu na kufi te na eko comprendre te kolo Yesu azaki mutu mwindu oyo ya Bible mutakoso te kolo Yesu oyo ya Bible azaki mutu mwindu azaki na mbanza Kongo nzamba memanga na molimo na mbanza Kongo nazalaka na kolo Yesu leo wane bana basodano bakangaki balata babilamba basoda tanga kala wana yebe balati na mona ye na betela bino antoka nzamba za na moko kolinga te o comprendre makambo le soko kufa linga o comprendre ngole biso tozolo bango boy o comprendre nzamba mona moko kimia na Yesu Masia eza na bino mama na biso anikuta kamwe akamwe pende lekeli eti asusumki alengi abi papa Jani abi na wuti ko apprendre que papa Simoki Mbangu yende le père de l'esprit saint ayebisi bon donc atali donc dès kilito yebi eloko te tozo potana azalaki prophète azalaki boy
En tout cas vraiment eza monguna bandeko na wana zoyebisa bino lelo soki moto azoya papa Simon Kimbanga azali prophète eza monguna kati na ye monguna ignorance soki eleki monguna akotaka na kati ya ignorance wana tina tan oyo koma tokozala na baignorance makasi boye tokozala na baignorance makasi boye te nzambe azala na moko azala na bino bocomprendre video oyo yango bomoni natieli bino foto ya Jani mpo bocomprendre makambo oyo eleki nzambe amona biso kimia na Yesu Masiya ezala na moko amen. Elo na ina loba na bosani bolimbisi mama na biso ani amoni papa Jani ayebisi ke auti ko apprendre que papa Simon Kimbangu aza le père de l'Esprit Saint. Loko auti ko apprendre ngo c'est que amoni ye peut-être c'est que amoni ye c'est que auti ko apprendre on ndenge nini toyebi te makambo nini o ya moni kuna toyebi te so nzamba linga lakisa biso makambo o papa Jani auti komona oyo azomona pardon oyo azomona oyo aye na molimo nzambe asali ete lokola ye papa Jani a comprendre yango wana nzambe pe asali na molimo alakisa pe mama na biso anike tala ye déjà aye ko comprendre on laisse akufi donc bino bozana bon moi bo comprendre non bo kufi te bo comprendre ngo déjà donc yango wana donc ngelo ba ke peut-être akutani na ye to amoni ye to bayebisi ye to ndenge nini wana biso toza révéler nango te nzambe amona bino kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.